Bonjour, champion. Bonjour, champion. Bande konanga to wana sangwa mawa, artiste na biso comédien na kufi, Diana Makila. Vraiment, nako profiter na occasion oyo, naza sire batebele ba osepea nanga te metika to loba kango. Ce n'est pas le moment ba msusu ba koloba mete. Toza bédicateur de masse. Gabriel osepeli. Nani Diana Makila kufi. Oui. Koloba la champion na koloba boyete yozo loba wana ozaka na ba sentiment mais tuna mutu nyoso azalaki proche à Diana akoyebi so ndenge ni Diana souffrir juste tant ka dan ya bandeko ya kofinga ye bandeko na ngai bandeko to boyite maladi ezwaka mutu nyonso mais batu mingi na vie bakoka ba problème te Diana kufi na passe na motema c'était pas le moment. Yaya, nakoya koloba pion. Parce que Congolais alinga vérité te. Bilonde boza kwa encourager ma finga na réseaux sociaux. Likambo bato bakoyo ko bongisa la miable fo muta chakita ya ko finga muninga. Nde nzamba kabola bilongi kabola pe ba choc niveau na ba niveau. To boite malade ezwaka mutu nyonso. Mais nazo souligner yango bande kona ngai. Mutu nyonso to azala proche ya Diana. Ayoka motema pasi. Diana supporta choco te. Boroya koloba bino bakwa na fuiti. Kete basenga na pardon. Yo kasi pardon batamuki balobaka pardon eza kolimbisa te. O baby si réputation na ngai, mabele kilo mabele ngai. Na likambo ezala ya solo te. O emilie ngai. Ale tango na zui likambo yo kotelema pona koya kopanda sango. Diana koti asali AVC. Gabriel, ozala ko obligé ya kosala wana. Tellement bande ko se sentir coupable olingo lela biso livansi ya bato so ba zoba te bato so ba bemaka na ba sentiment te oki ko fongola moninga direct na hôpital tant moninga zo se battre entre la vie et la mort yo so ko sali ba crise na yo ya tension obetaka lisolo te oya ko bimaka ka tango déjà so biki bande ko ngai boko se faire nanga te c'est pas un problème mais yo ko respecter que était la championne azana droit ko payer sa vie. Ceux qui ont monique na pesa vie mabe kende ko fongola chaîne YouTube lobela Gabriel mais nga na ko loba en tant que compatriote na ko loba tant que mwana mwasi Gabriel a beta mabe bande kunanga Diana Makila Diana wana ko mama ye wana Diana nde mutazo luka mwana na biso ata yo moko amema mwana wana oh oh non eza nde Diana Makila to mona ça est le na vie et pourquoi ça lango ce qui est bien ça les choses mabe au ça la te donc so ça c'est que ça na mabe te nga pe na mona na mabe calme wana ndoki mena zo mwana mwaka bota mwana ba uti bota mwana moko apesa ni bale apesa exaso Hervé Aurore na Londres bibi Hervé dans sa tête na yebi aza na Londres apesa mwana pito ke matali to kuta nayi ala pito papa mwana ngo apesa exaso musu ya kate parce que batamu saka mulimo mwana ko Gabi yo zo banga te yeboko bunda kuna esa ngelo ke ayaka oh yes we ya mwasi nazo tia carte na bengo bien d'accord ma chérie bisi réputation na ngai mabele kilo mabele ngai na likambo ezala ya solo te o emilie ngai ale tango na zui likambo yo kotelema pona koya kopanda sango Diana koti asali AVC Gabriel ozala ko obligé ya kosala wana tellement bande ko se sentir coupable olingo lela biso livansi ya bato so ba zoba te bato so ba bemaka na ba sentiment te oki ko fongola moninga direct na hôpital tant moninga zo se battre entre la vie et la mort yo so ko sali ba crise na yo ya tension obetaka lisolo te oya ko bimaka ka tango déjà so biki bande ko ngai boko se faire nanga te c'est pas un problème mais yo ko respecter que était la championne azana droit ko payer sa vie. Ceux qui ont monique na pesa vie mabe kende ko fongola chaîne YouTube lobela Gabriel
mais nga na koloba en tant que compatriote na koloba en tant que mwana mwasi Gabriel abeta mabe bandeko na nga Gabriel abeta mabe pona Diana Makila botika to lobaka parce que mutu mususu mbala sima avant ya kofongola caméra ne pona koloba n'importe quoi akoyeba na kokanisa makambo nyonso basala yango liboso ya caméra te mutu oyo finga mutu oyo deniga ote asenga pardon ya olinga kolobaka bongo ofongolaka munoko wana pona bafinga ote ofongolaka munoko wana pona basalela émission te bato baofinga na kombo na o nde ofongolaka munoko